Bonjour, bonsoir, et salut Ngai. Qui est CTP? Toujours continuer, toujours thème na biso, poser des questions pour na concernant diabète. Na vidéo passée, tous allons qui na Papa Nsuka, pe pour na bato nyonso pour éviter Papa Nsuka, ou tous allons na vidéo tous les cas, aza mobile nangai, yim ta posaki des questions pour na diabète, ou ya salakina. Bon, nous continuons à toujours thème pour le diabète. Ndeni toko ko éviter diabète. À part ça, ndeni pe na mutu oyo azana diabète akoki améliorer situation de diabète na ye. Oui, na suiso sous question mususu ezali ya papa papa Blaise Domingos na Schwetzingen. Ye a posé une question na ye que na expliquer biloko nini o tokoki kolia oyo eko matepso tokoki ko éviter kolia. À part ça, pona loba pe pona makambo etali coca, soki coca eza pe bien auto coca eza bien te, donc coca oya komela. Yango a posé nga question na ye, yango sikone na répondre papa na biso Blaise Domingos na Schwetzingen. Merci pour la question au tindela kingai. Pe na bat nyonso oyo za na question olingo poser concernant diabète, olingo yeba mingi po diabète ezaka diabète te. Po à travers diabète tokobela malade belé. Mutu oyo aza na diabète, donc so total mingi na diabète ya modèle oyo ya type numéro 2 eza na mutu wana azaka na diabète te. Yango na biso ki oyepa na biso to traiter ka diabète te, faut total la susu makam mususu malade mususu oyo mutu azanango. Mais pendant qu'on répondre question ya papa na biso Blaise Domingos na Schwetzingen ezali boy babiloko na video moko wite koleka soko tali kaka na YouTube na chaîne na YouTube obeti kiese DB o mona ke video moko eza wana na pesa pe biloko nini otoki kolia eko komati biso sukalite. Eloko eza nécessaire pour toyeba ndenge ni sukali ekomata na nzoto na biso pe soki sukali mati eloko ni ekosala mpo ekita. Eloko liboso ezali ke na nzoto na biso tozali na organe moko babenga yango pancréas. Pancréas eza wana yango eza lokola machine e produisaka produire insuline. Produire insuline, à part ça insuline produire pe glucagon. Donc ezali insuline ekitsaka sukali esina expliquant pe na ba video misusu glucagon ematsaka sukali na nzoto. Siko biso toza na posa ke insuline po ekitsa sukali soki tolia ba biloko. Par exemple ba biloko nini obiso toko kolia ezali ke ba biloko ni so tolia ekomatsa sukali. Ba mapa na biso pembe nyonso etali ke za na farine ya pembe. Ba jus tomelaka, ba jus de orange, ba jus de pomme, ba coca, ba fanta ba nyonso zomela eza très na sukali mingi. So, à part ça, so tole ba ba spaghetti, tole ba mbala, tole ba loso, tole mapa, na ba fruits, nyonso emata sukali. Mais toza na posa nango. Po yango ke epesa biso énergie na nzoto. Mais sikonde eloko ezali nde nécessaire photo yeba ndenge ni toko lia ba biloko yango. Po ata sukali mati to forcer sikoyo pancréas na biso te chaque fois ebimsaka insuline. Po soki pancréas ezobimsa mingi insuline eza lokola monteur moko sala kaka epemaka te. Eksala nini monteur ekolemba ebanda susu kosala bien te. Eningi kolakisa ke ata ole sukali soki pancréas ezosala susu bien te ezobimsa susu insuline oyo ekoka te. Yango mona ke tanto le mutu sukali eza na makila ezotikala pancréas po nini elembi. Soki continue boye eza déjà ebandeli ya diabète. Mais tokoki ko éviter ngo. Soki to éviter kolia biloko mingi ya sukali. Selon Organisation mondiale ya santé auto ya alimentation Allemagne, bazo conseiller biso ke to lia par jour pona mukolo na bana mikete. Na mukolo to lia donc 50 grammes presque ya sukali. Donc total 50 grammes ya sukali ezali presque ba sukali oyo ya carré 13 par jour. Siko biso to consommer combien par jour ba sukali oyo. Na olaksa après pe na caméra tina na kitana caméra awa oyo yango bazo conseiller biso sukali oyo par jour pona mukolo awa.
mais sikoyo totala oyo nalongola na pusa na pembeni, totala sikoyo oyo na mulangi oyo ya 500 millilitres ya coca eza na 18 sukali carré. Donc elingo lakisa ke soko omeli mulangi oyo, donc omeli sukali oyo ebele deja na kati, omeli sukali oyo deja ebele na kati. Soko omeli 1 litre, donc ezali 18 carré ya sukali. Soki omeli sikoyo 1 litre par jour, donc oza nango 36 oyo omeli sukali kaka oyo 36, donc na 1 litre. Yango wana ke etant ke bazo bayebisi biso ke 13 yo deja olekisi deja ndelo ya sukali o bayebisi biso ke tolia par jour. Donc 13 bapesi biso tolia par jour. Yo so omeli deja mulangi moko ya coca, omeli deja na mulangi, donc mulangi ya 500 ml eza ya 1 litre te na zone keke na 500 ml. Donc so omeli 1 litre zwa sukali oyo fois D, donc zwa 18 sukali carré oyo fois D. Donc so komeli on peut donc soki 2 litres par jour so kombe melaka na ebite yango sikoyo oyo kaka mulangi eza na 18 sukali ya carré. Siko soki na opa melaka apfe short bengaka awa ezali jus ya pomme. Soki omeli yango sikoyo par jour mulangi oyo eza kutu na koto mususu na sukali susu makasi koleka kola. Donc okokoma na 15, donc parce que 15 zo dépendre ya modèle ya pe ya nino ya marque to bandeni ya compagnie basali yango okokoma ta mususu tina ba 23 sukali carré pona oyo. Siko soki toke na jus na biso oyo ya orange, jus d'orange. Na jus d'orange eza 1 litre demi. Mais na 1 litre ya jus d'orange eza déjà na 21 sukali oyo ya carré, ni kiso kamera zo laksango bien. Donc eza déjà na 21, eza da na 21 sukali ya carré. Soki na moto omeli déjà litre mobimba. Omoni ke yango wana ke faut tosala attention. Mais eloko eza na sukali te, tika na laksango bien, eza mai. Mai eza na sukali te. Yango na conseiller na mbiso nyonso to mela biso mai. Soko za na posa ya jus okoko mela nota msusu mwa mukie eza pe interdit te. Poso to tuna bon soko kaka mai na mutunga ndetinga na mela naka mai. Eza kaka na mela jus na ko meta msusu kopo ya mwa jus ya orange oto ya pomme. Mais soki te na mela ka jus mingi oto na ete na tokisaka tikaka tia ba fruit oto tia normal ya mint oto benga afefa mint so na Allemagne awa na tokisi on soki ekomi pio na nzonga monene ekomi pio na tina frigo tozo melango so na bana lokola ejipo to sala alternative. Omoni biso bapesi biso par jour to mela toza donc to consommer 13 sukali à carré, donc 50 grammes ya sukali par jour. Mais combien to melaka par jour? Combien tozo consommer par jour? Donc yon na bika so mimi mulangi moka ya coca o ya muki o ideza ozana mo dans 18 sukali na kati ya carré. Et ça déjà belé. Lingo laksa nini pancréas na yo, il faut ebimisa et produit insuline mingi pour ekitisa sukali oyo omeli na makila. Donc sukali ekende sikoyo na ba cellulaire bisika kuna sikoyo pour produit sikoyo énergie tozanango. Tozana posa énergie. Mais sikoyo énergie tout tiaka ya pona sukali. Eza sukali oyo eza ya rapide. Eza mingi. Totizande mingi sukali mingi. Yango pe ezomona ke maladi ya diabete ezobakisama ezokome batu mingi bazobela maladi. Eza mutokolo batenga aza na nzoto minene te, na za nzoto nga bien. Eza za nzoto mikie, eza nzoto minene, diabete ezopone donc te pona nini kolia na biso. Kolia na biso ndi tozo utiliser ba biloko tozo lia eza bien te onde so produit biso diabete. Mais elona oloba to bosa na te presque na ba biloko mingi to somba na magasin, sukali eza na kati. Sukali eza na kati. Mais omoni maladi osogna ne zuyote ya diabete oloba ki okota msusu ko ignorer video na ngai onazo pesa pona ba conseil.
mais un jour soki déjà okobda na kango to mutation dans la famille au monde est différent. Ngai moko na salaka test 2 semaines na vivre comme diabétique. Eza facilité. Kanisa ke avant au lia il faut mesurer sukali. Okoba te ke tera na lia kandengo na tete. Il faut mesurer sukali. Mbala moko, mbala mibale, misatu 4 fois. Il faut injecter insuline 3-4 fois par jour. Au moins que vino mobimba, ozondeza na tinel mo kake, eza diabète. Yangwana na ko conseiller biso nyonso. Ba oyo toko komela na biso, mesuka leza mingi. A part ça, tant to sombo ba ji oyo, totanga na ba ji oyo nyonso presque ba koma, combien de pourcents ba ji ya orange, ba couleur pe ya orange. Mais combien de pourcents ya orange za na kati? Ba koma na bango pe so otangi ba komaka. Combien de pourcents? Ndeti na oyo ba komi 50% ya jus d'orange. Donc nyonso tika mai na suka les alia 50% ya jus d'orange zalia na 1 litre demi. Nyonso tika li mai na suka. Omeli jus eza gezundi lo bana dot eza ya santé autorité. Tumende suka mingi. Eza aona kati. Eza la pena oyo sukali mingi. Eza la pena oyo sukali za mingi. To éviter. Si tu na moto oyebike na famille boza da na singa ya diabète. Eza bien ko éviter. Toza na 50 grammes ya sukali. Ba pesi biso par jour na tiona loboko. Fotomona. Boye. Yamba biso stolia par jour. Mais biso stolia kango suffit. Mingi. Tolia kango mingi sukali. Sikoyo tosa nini? Machine na biso toza nango pancréas eza ko tozo forcer yango e produit insuline. Machine ko lembati. Mali machine to lembi. Chaque fois machine ezo sala. Poso tolelo ke za na sukali za na hydrate de carbone. Eza lipa mapa na biso tolia ka pembe ba baguette. Et comment sukali nini cerveau na biso opesa déjà information na pancréas ke bimisa insuline pancréas bimisa insuline so to le bimisa insuline tozo baksaka par jour combien de fois ya wana ke na pesa mingi conseil na bato baza directement na contact na privé so tozo sola mandeko na lobake au moins de tubande ko lia kala na Afrique kala ya sikoyo te kala so totali bien tobanda ko bela mingi te ezaki rare oyo kake mutazwi AVC oyo kake mutu bwabela ki azana problème attention makasi oyo kake mutu abe azana problème ya sucre ezaki rare pona nini système ya kolia na biso ezaki très différent bande konanga ezaki très différent ya kolia tozongela na système wana pour éviter maladie mingi à part ça mouvement autosport tosala na biso ngote na kala to omona olongwe soki wapi otoka mai soki musika otozo kena wenze makolo même mutunyezo kuma siko na voiture so to uti msato to fan to fandi tozo mouvement zate toyo kila quand même nzoto na biso nzamba pambola biso nyoso. J'espère que na répondre question ya papa Blaise na Chivetinga papa Blaise Domingos. Merci nzamba pambolona libota na yo pona question pesi na mutu nyoso na question opposé tindela nga question ngana ko répondre weza uza musika so uza wapi tinda na WhatsApp to koma na YouTube canal na ngai ngana ko répondre question na concernant ya diabète po eza musala na ngai na spécialisé na kota diabète eza musala na ngai ya mwana ke na ko répondre eza bien soko zwi video oyo ko bomba onti pona yo moko aider muninga pe azana prudence ya bilo to ya bilo na sokolia nyoso za pe informer. Merci nzamba pambola pe pambola libota papa Blaise Domingos na Chivetinga qui est CDB. Ciao.